bokotisaki biso mbutu na mutu mais tomoni nga bashuna nga tobanga mokili soko za na camarade aza motema mabe lokola bato tozomona na kati internet ozomona ke mutu aboti muninga boti mais ozomona ke master na ozodiembela kaka pona koloba ke aboti te zeme za lokuta mwana za lokuta oyo nzamba zo sala ezomonana mais bandoke internet bovandi kake biso ba manuela to koma ina duty internet bovandi kake biso ba manuela to koma ina duty bokotisaki biso mbutu na mutu mais tomoni ba life salami ndeko mwasi tina kati ya hôpital na ba docteur bakoti na base mais soit disant ba docteur bakoti na base bozo mona mutu na hôpital bozo mona mutu na ba minganga mais ezana batu ba olinga ka kondima te bandeko nanga o boza yanga biso tolobi tondimi to clôturer dossier mwana botami parce que na poto eza lokola Kishasa te pona Kishasa oko kabela docteur 100 € po oyebisa docteur na lingi na sala base nanga docteur akondima yo parce que olingo sala base parce que base na Afrique ata $150 $50 na base au foutu docteur au sali au tourner théâtre de chez nous si qu'on a kati Europe wa na mona la plupart ya batu o bo vanda na ba life na biso ba mama qui connaît tout batu boyeba trop na vie est-ce que na poto awa mundele o atandi classe na ye atangi ba classe ne obi ko bima docteur na vie en tout cas peuple congolais to sa soni Mouta tangi ba classe ko bima docteur il faut ça la université au côté université au bimi master donc au sali ba étude moko ebele au tangi ba mbule ebele siko docteur oyo atangi na poto anio kwami a se sacrifier pour na ba classe na ye abimi docteur siko yo pour na fille moko boy congolaise ndeko na biso moko ya congolaise azana na million te ya ko pesa mundele parce que mundele po sala ne kope ezo senga ba million mundele ba sala ne kope ya ba million po o sala kope na mundele kota na base na yo mundele a risqué carte na ye ba longola ye musala na ye po na ndeko moko boye a o sala base na ye ya ba internet o eza na communauté na biso congolais mundela risqué boulot na ye o ele isakaye o esombi sakaye bakar o esala kaye ezala siko bandeko nanga to ana des choix parce que mundele pour corrompre zo senga ba million et senga ba montant moko ya bien ayebi ke ataba longolinga musala ngai mbongo ba pesinga et ko permettre nga na futa banda kunanga na sala makambu nanga donc ceux qui na comprendre bien la Chine baza ba millionnaire ba na kati ya Chine donc ba somina ba docteur pour na nini ko pesa batu makambu ebele ya minene ka bino mo bokomisa batu minene bandeko na nga ba congolais na Europe ba somba mundele te atoza mutu mbongo mundela lingaka ne ba kopu wana te mundela za mutu a vérité mundela kota na lokuta mutu te ata ozo sekise 32 dents ozwi minu wano tie libanda lokola makaku bayita mundela kota na buzo bate na bêtise te mundele akota na bêtise te mais to ko sala ba rando na biso to salaka ba rando biso tout to finga naka mais ba rando e koma pe motema mabe elekate to le qui s'appelle dosité biso tout to fingaka mutu malamu na mokilo azate ezala mama na Eritiana aza mutu malamu te biso tout bato mabe mais tango zo sala likambu to le qui saka dosi ya mutema mabe te soki loko emonani mutu amonani ke muninga boti bolobi ka félicitations oboti félicitations c'est bon et bon esali nini bo comprendre bo changer ta méthode mais kodinda makali kamone za bongo te bandeko nanga bashu bo banga ba camarade bozana bango OK atelemela vie ya mutu atelemela likambo ya mutu atezomona na keza vérité mais ozomona master na yo te ya dinda mikaka vérité yango na misu mais master dinda mikaka vérité za lokuta bashu bokeba na batu na mokili
Tokeba na ba camarade ebele toza na bango na mokili. Tokeba, tobanga mokili bashuna nga. Koti sagi biso mbutu na mutu. Meto moni nga bashuna nga tobanga mokili. Tobanga mokili. Tobanga mokili. Soko za na camarade aza motema mabe lokola bato tozomona na kati internet ozomona ke mutu aboti muninga boti mais ozomona ke master na ozodiembela kaka pona koloba ke aboti te zeme za lokuta mwana za lokuta oyo nzamba zo sala ezomonana mais bandoke internet bovandi kake biso ba manuela to koma ina doute internet bovandi kake biso ba manuela to koma ina doute bokotisaki biso mbutu na mutu meto moni ba life salami ndeko mwasi tina kati ya hôpital na ba docteur bakoti na base mais soit disant ba docteur bakoti na base bozo mona mutu na hôpital bozo mona mutu na ba minganga mais ezana batu ba olinga ka kondima te bandeko nanga o boza yanga biso tolobi to ndimi to clôturer dossier moi na botami parce que na poto eza lokola Kinshasa te pona Kinshasa oko kabela docteur 100 € po ebisa docteur na lingi na sala base nanga docteur akondima yo parce que olingo sala base parce que base na Afrique ata $150 $50 na base au foutu docteur bo sali bo tourner théâtre de chez nous si qu'on a kati Europe wa na mona la plupart ya batu o bo vanda na ba life na biso ba mama qui connaît tout batu boyeba trop na vie est-ce que na poto awa mundele o atandi classe na ye atangi ba classe ni obi ko bima docteur na vie en tout cas peuple congolais to sa soni Mouta tangi ba classe ko bima docteur il faut ça la université au côté université au bimi master donc au sali ba étude moko ebele au tangi ba mbule ebele siko docteur oyo atangi na poto anio kwami a se sacrifier pour na ba classe na ye abimi docteur siko yo pour na fille moko boy congolaise ndeko na biso moko ya congolaise azana na million te ya ko pesa mundele parce que mundele po sala ne kope ezo senga ba million mundele ba sala ne kope ya ba million po o sala kope na mundele kota na base na yo mundele a risqué carte na ye ba longola ye musala na ye po na ndeko moko boye a o sala base na ye ya ba internet o eza na communauté na biso congolais mundela risqué boulot na ye o elei sakaye o esombi sakaye bakar o esala kaye ezala siko bandeko nanga to ana des choix parce que mundele po corrompre zo senga ba million et senga ba montant moko ya bien ayebi ke ata ba longolinga musala ngai mbongo ba pesinga e ko permettre nga na futa bandaku nanga na sala makambu nanga donc ceux qui na comprendre bien la Chine baza ba millionnaire ba na kati ya Chine donc ba somina ba docteur pona nini ko pesa ka batu makambu ebele ya minene ka bino mo bokomisa ka batu minene bandeko na nga ba congolais na Europe ba somba ka mundele te atoza mutu ambongo mundela lingaka ne ba kopu wana te mundela za mutu a vérité mundela kota na lokuta mutu te ata ozo sekise 32 dents ozwi minu wano tie libanda lokola makaku bayita mundela kota na buzo bate na bêtise te mundele akota na bêtise te mais to ko sala ba rando na biso to salaka ba rando biso tout finga naka mais ba rando e koma pe motema mabe elekate to le qui s'appelle dosité biso tout fingaka biso tout finganaka mutu malamu na mokilo azate ezala mama na Eritiana aza mutu malamu te biso tout bato mabe mais tango zo sala likambu to le qui saka dosi ya mutema mabe te soki loko emonani mutu amonani ke muninga boti bolobi ka félicitations oboti félicitations c'est bon et bon esali nini bo comprendre bo changer ta méthode mais kodinda makali kamone za bongo te bandeko nanga bashu bo banga ba camarade bozana bango
ok atelemela vie ya mutu atelemela likambo ya mutu ate ezomona na ke eza vérité mais ozomona master na yo te ya dindami kaka vérité yango na misu mais master dindami kaka vérité eza lokuta bashu bokeba na batu na mokili tokeba na bakamarade ebele tozala na bango na mokili tokeba tobanga mokili bashu na nga